Bako gérer ba dossier sango so na ndé no lo bila ndenge bako felo minde basala ezo ndenge lelo masa nange kitso atana be boss live e kitso atana basala rare na nzembo yemba kobe kitso atana balobani e kitso atana balobao fachi abuna trop na démocratie à Congo yango a forcé pour azala eli comme chef de l'état non papa ba fachi a souffert trop pour fachi a forcé te fachi papa n'aime tani comme pona ye pour lelo facha zala eli lelo yo ngana ko zala ni go naza ni golo na ni wa yo bandino na TV lelo te kala merci ba tuto baina bango na TV lelo ebele bana ba moité ebele pe ba perdant te sonam ebele ba perdant mais dès que to ke na TV to comme na ba deux fois na monde média kolongwa nga pas José de Londres Sida Bilamba nakanaka yango te et puis nakanaka te pour moi la fidèle José de Londres tant que poto à Suisse Suisse grâce à maman et Charlie Maloula ba démarche ndenge les José de Suisse na tikala ki isolé nazo jouer les sociétés isolé de bébé tout ce qui va souffrir donc ba ansi ba ke ba richesse ba ke c'est normal ne badi na pe ba Sarah Masiala ba yo so pe souffler Sarah Masiala pas jouer na Sinaka sala boy ani okoma makasi mantiona Sarah Masiala yo tourner na film ya mantioni et donc sala Sarah Masiala mantioni Sarah Masiala côté Caroline Naza côté ba Mela baza et na wenge to so mona na wenge kala pour ça Caleb na cela pour ça Caleb propagande na moamba pour ça Caleb ma député ba ibe ba voix na moamba ato na lemba hein na ça le seul artiste oyo na honora présent na Caleb tukebana na propagande film sika o présent Caleb a tient na marché pour to tourner ki diamant makila première saison to tourner ki ba kufa zongi talaka kufa zongi te akufa zonga to tourner ko première saison deuxième saison lo la moucheni camarade à décor moi si Aïda ngamo yelo la moucheni nazaki akufa zongi to tourner ba prophète Petelo il est qui na maboke tifu ba prophète Petelo oh ba pièce il est qui na minute oyo bozela na maboke TV. Voilà, le plaisir est pour moi de vous retrouver encore pour aujourd'hui pour le compte de notre émission Analyse populaire. À la présentation, c'est bien moi, votre humble servante Sylvie Batigou. Je dis également merci à la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, et à Papa Micha. Merci beaucoup à l'équipe technique costaud. Vraiment, ils ont accompagné dans l'émission Oyo. Voilà, moi directement King et Ganda, Babi coach de coach. En tout cas, merci beaucoup. Et merci beaucoup à Sylvie Bahati, merci naba abonné fidèle tout la chaîne Oyo MJ Télévision Mami Wanja. Le loto robelana nous théâtre populaire congolais parce que théâtre nabiso lelo ba polémique ekomi ebele tozoe baté nanya za nanya koma film bien nanya koma film mabe ezoe bana souté parce que polémique yango seni est dominé vraiment sur scène à plateau na ngana zanga mon côté nazana artiste moko munene babi petit mais costaud. Lui c'est Lola Moucheni King et Ganda Zera nga penza invité na nga bien Lola Moucheni ye azali artiste ya groupe Snark ya président Caleb Tukebana na vraiment to beta masolo ya Snark to beta masolo tout mais la kati ya émission mso beta ozang sa te ko beta masolo ya Fondation Willy Moucheni et puis to lukato e basusu sur Lola Moucheni azakande kwa Willy Moucheni parce que comment Moucheni ana to lukato e basoka zwango wapi dans sa commentaire mingité je m'en vais déjà saluer mon invité. Bonjour Lola Moucheni. Wow, bonjour Sylvie Bachi ya Sylvie. En tout cas comment na yo rappelanga batebele namba moko ba joli kinda très joli kinda très joli ma concert de Canal King Télévision et CCTV joli représenté pe à son âme nazomona ba chichinieli
nazo zonga na tango to salaka ba bébé de la presse ba bébé de la presse mais na kitaka na Baisha Koko ba Sinsa Kapashi to ça masala nga tonga Baisha Koko si attaque ba bébé de la presse de to bandi mambo le loté oui je manque même les mots et puis période de ba bazalate parce que c'est rien na YouTube bando yokana ma ezala ibe bando ezali na plan le quoi omoni série wana TikTok ezate fes yo pe moto na bande pour l'instant ko chancer carburant chancer montrer ko chancer monteur te hein ba série wana YouTube ezate TikTok ezate oui to ça ba cassette cassette parce que to kutana ba Remi Kilo là ba cassette ba mini DV et puis ce ba monter l'émission autant na DVD lo OK kotinda kotikela nani oziongo kotika na régie ko ba sani ba diffuser image na yo voilà transcodage merci les gars yo ko imaginer to tourner na ngiri mais ba ke montango na bumbu mais lelo ba to ko monter na téléphone pam aboki ko ti mokimo mboni yo za pena yanga parler sifi bachi nzamba pambola baksa mingi amen tout ça la rende tout ça mais c'est penelo ma brigade lo ba ba kenda ba osonga te o ba kenda ba osonga te mais nzamba batela ka molimo na bango kotezo nzamba batela ka molimo na bango côté ezali lola musheni avant to badana émission na biso avant to kota vraiment na o ezali mama likambo ya émission na biso mais papa na likambo te na za pe songi eloko moko la moniawa esisinga mai na makila fondation Willy Musheni code mondial yo na yo na SNARC et pas il y a président Caleb Toukebana que je salue mon bien number one moi aussi je salue mon président siko ba jour on va comprendre yo te même la publication na yo na ba statut na yo okomi beaucoup plus kaka kokumi sa fondation Willy Musheni code mondial oza suna SNARC te okomi na fondation Willy Musheni ou comment ba position na yo lola Musheni azoeba na soute okomi na SNARC ozaka na SNARC to pokomi na fondation Willy Musheni code mondial parce que tout ba fanatique na yo bazo déranger nga bazo poser ba question beli babi tozo comprendre sous position lola Musheni te azala clair ayebisa biso vérité na minicho aza wapi bazo landa yo pese la bango bayoka Adolphine Mayuma mère ado la première dame de Poitiers Adolphine Mayuma mère ado maman na Esther Kile Silola maman na Yada Musheni Lola Musheni naza kaka ndingi boye banga ndenge nazaleli en tant que artiste et comédien na banda théâtre na kombo Lola Musheni te na banda théâtre na kombo ya Lola et pas fait nanga José de Londres Sida Bilamba motabani sanga théâtre yo na zara nanga musicien na ibaka théâtre te za musicien na uta na musique ba danse na leka pa ba na leka la finir esthétique pas d'akumoda tsoka balinda kasro ngai ba kribele ngai za animateur na zara animateur te à l'époque na zara danseur na ko pesa ba danse na ba cri na soutenir ba animateur na ba cri ti lelo pe mais to sala ba miso oyo na ke ba cri pesa li auto bela ba ya musique ba cri na ba danse na sala na te animateur attaque danseur créateur yaba cri mutamima na mon théâtre José de Londres fait nanga Sida ya Bilamba soki nakutana fait Willy Musheni code mboka eza grâce à sœur nanga Nadine Siribo Big Mama paix à son âme Nadine Siribo na couleur télévision couleur cadence na galerie présidentielle na 6e niveau yo ba mutakale oh bonga bandi mambo lelo sivi bachi Musheni bachi to bandi mambo lelo YouTube te YouTube te TikTok te na comprendre voilà mutu bena te to ke bena ba botu ba galerie présidentielle to souffrir bena o konta bo fomi ma kombo la kai bachi lelo te to bandi mambango lelo te na ka par rapport à mambango fona toujours akumba kumba fachi beton avant comme président de la République ils ont bango ta ezala lelo te galerie présidentielle na botu
namona bandeko nanga badadi mola baTKM ba Piroger tozala na bango baleke mission ya wile musheni ngape na bwaka te na te à partir lelo code mboke sa moko po benga po oloba numéro ya Congo faut chaka plus 243 plus ya wile musheni obiki ya wile musheni mutabenga nga benga wile te nga na oza kaka kotanga komba wile musheni na télé ya wile benga nga bana na bota mwana za peli ya prêtre pena benga wile musheni code mboka mutaka na ba quadra raman mais nouveau pape. Au rendez-vous le 19 juillet 2025 na hippodrome de Vincennes. Hippodrome. Ce que tu as là dans surprise. Hippodrome de Vincennes. Le Vincennes. Ekoinda. Si. Quadra ko taka wila kana ba kofi olo midi quadra ko mais wila pesa na kofi ça wila ndima ko benganga. Ya wila benganga pena petit tokutana kitambo. Boy. Pour na pesa numéro na ngaka plus 243 85 38 79 0 68 ya wila benganga. Na tela sko simplicité prêtre mutamune ne bonga benginga ipa kabelinga mbongo. Ipa considérer nga. Ya mona lata kombone na komalo la musheni. Mais oui ce qu'on enseigne. Talaka patron loka wili musheni mutatinda watu wapoto. Masanga mbozo centre-ville auto kufa. Mbozo centre-ville paix à son âme. Mais ba recueillement ba mambutu ya wili musheni. Mbozo centre-ville paix à son âme lola musheni kolongwana yo en tant que danseur l'avenir esthétique là ba kasa mso le ka kopesa bango pe ba cri ba mimi on a théâtre na monde théâtral et pas ya José de Londres Sida Bilele o le laza mikili ya poto bambote belé kazali et lola musheni e bandaki ndenge nini o ya ko kota directement na groupe Sinar o ezali ya président Caleb Toukebana. Ouais, merci Sifi Bachi. Nga kolongwana nga pa ya président Caleb Toukebana kokota na et kolongwana nga pa ya président José de Londres groupe ya président José de Londres ezaki standard. Oui. Standard to jouer na ba Patrick Ngambe, ba Fiston Sabena, ba Kaluchi ministre Rankin to bando jouer mo ebele. Kolongwana nga José de Londres ko kinde poto. Balandi bitomataki na bango José de Londres yo ke poto comprendre kaka to ali banda ba manema. José de Londres yo kinde poto bo comprendre to zana balabala, na balabala. Kolongwana yo na l'avenir esthétique bisika pozaki danseur pe ozaki pe moko ya bay oyo bande kozo ba cri kopesa et pas ya Christian da Komoda pe à son âme lola musheni après wana oye na groupe ya José de Londres o le lazana mikili ya Sida Bilamba bambote belé bisika na Switzerland sifi ba china kati oteskizenga yi ba question ça yo ba réponse ça ngai nga kolongwana nga pa José de Londres Sida Bilamba na kanaka ya ngote et puis na kanaka te ponga la fidèle José de Londres tant que poto à Suisse à poto à Suisse grâce à maman et Charlie Maloula ba démarche ndenge les José de Londres Suisse na tikala ki isolé nazo jouer les sociétés isolé donc ba répéter ba noza sous ba répétition tozo répéter na biso na café géant le comme métro bar contact pesa soutenir José de Londres tes contacts les soutenir José de Londres contact comme makasi na Mimi Kabongo Mimi Kabea ou Mimi Kabongo Mimi Kabea Mimi je m'excuse na cité combo pour lingota na so combo batute biso pena ba terre oyo ya tika biso to comme vraiment abandonné soit que bato to lingara travail na biso na ko juger bon na ko vanda na musana nga boete ni na ko kende na nga pas président Caleb Toukebana si quoi banende ni okende directement ko intégrer na groupe Snap ya président Caleb Toukebana parce que kuna be ezali sécurité eza facilité li panangu baté parce que à l'époque là vraiment poko takuna il faut zala vraiment et banena ndeni ni lola musheni moko boyo auteki na groupe José de Londres groupe mokutu o eza net te mais OK directement na Snap po ba artiste belé ba envisageaka ko jouer kuna banende c'est fi bachi au moins José de Londres soto zongi ici bon émission ça ngai oui émission dans le Belani Caleb ni José de Londres des émissions ngai dans le Belani président Caleb ba père dans le Belani de Londres mais kolonga pas José de Londres azam leader wa travailler pas mettre paille mettre pas bazaki papa so bangadi de ba bi secret à théâtre à Congo dans muta uti pas José de Londres tant on a un groupe directement faut ba yambaye pour ayebi déjà indou c'est makambo de Londres artiste ba jeter
pour ça Caleb pas artiste à Bafansi il y a besoin de joueurs moi balongé à Barcelone toi longé Real à Barcelone on considérer pour il y a pas de niveau likolo toi longé Inter de Milan t'as Inter BT Barça on t'a longé Inter à Real de lo que le cas qui en wana mambo le gars qui pepele pour ça Caleb Toukeba na yamba qui nga bien mambo ne sur le gars qui c'est bon si le lot na groupe Sinar si le lot en groupe Sinar koya na groupe Sinar okuta ki ba artiste ni koya na arrivé na groupe Sinar na kuta ba mamulo poe na kuta ba mami la chat na kuti ba sœur na nga ba Melina na kuti ba sœur na nga ba Caroline na kuti ba sœur na nga ba Deborah père son âme na kuti ba mama Jeanne na kuti ba Ada Sabokota na kuti ba Tina Ramazani na kuti ba tebele ba dinana la douce ba yeko ya ba dinana to yeko sangana ba dinana la douce da dinana ki après yo ba dinana to sangana bango ba yaki na bango dinana pa yaki na Sinar na bande ko jouer te pour espace ko jouer za yakite pour côté Melina za dinana jouer wa et basika Melina dinana jouer dinana ju souffle ton Melina ba longo ba mo le paquet de bébé surtout ce qui va souffler ton ba ansi ba ke ba dichesse ba ke c'est normal ne ba dina na pe ba Sarah Masiala ba yo so pe souffler Sarah Masiala pas jouer na Sinar ka sala boy ani okoma makasi mantona Sarah Masiala yo tourner na film ya Mantioni et donc sala Sarah Masiala Mantioni Sarah Masiala côté Caroline Naza côté ba Melina baza et on na wenge to so ngona na wenge kala to na quartier la ta kala côté Fali Aza côté Bourroisa yo yemba côté de Brondo Aza la moucheli to so ngabo on attend na yemba tout ça souffle tant ba départ ya batouana de pesa biso ba énergie pesa biso ba souffle. Très bien, tout à l'heure tu as confirmé que aux artis les Sinar aux artis les Sinar mais tant aux autres t'excuser vraiment tant aux autres ta t-shirt tu as commis fondation Willy Moucheli code mondial présent Caleb ça la zouate parce que comme ça le jeu balato ali comment la gauche comment la droite non ngana bina ka ko kama mela idega Willy Moucheli atabolo binyoso akolembate président Caleb Caleb na sela président Caleb propagande na mwamba président Caleb ma député ba ibe ba voix na mwamba ato na lemba na ça le seul artiste oyo na honora président na Caleb Toukeba na propagande na mwamba na tambola na sala propagande pour na président na Caleb Toukeba na sala documentaire ya lemba président Caleb akolo ba mabete pour na makambo pour ayebi idéologie ya mwana na ye raison nene na kati kovo bobi kana kena senga tito ene na kena senga mo maximum place na salle émission amoni ngana kovo ngala mtafali yo bezeba su nya ko sakata okomi warrior oza golwa ko fifi da posome ndende sana mbeles omoni lelo yo ngala ko zala nigo naza ni golwa na ni wayo nazala ba masa nanga o babeta pa faire lubasa aza frère nanga beta pa faire nazala ba frère nanga pa fali ba emani baboloke Emmanuel Macron baboloke banga bato akovo to komi ko banga ba garçon ba wakati ba kovo to so banga bango makasi parce que kovo so mutakati yango basili so basilité c'est que mutu botema pala tanda kati kovo so be boto ba problème eleki to mo sa uto akufa bi nakata kovo to mo banga bino fort bato ba kovo boy de au niveau mo to el to mi danos tenga ba sa bes ba artiste msu ba luke ba sa bes na ba kovo mais simbité même tout le monde est bien té ta mutu nanga bien gardiné hein tu les voter hein moni kovo Kabila le père a katsaka bakadoko bakovo fallait pour pas comprendre que ali na komo kendele na komo koma na suka fona zonga au même tout temps komo koma na suka faut le libérer nyonso ah koma na suka ça veut dire succès à sauter te succès à sauter fallait la minute so dembela na succès à René lo quoi ndeni au dessin c'était yo fallait à part dessin cette fallait bet album ni mais auto bim sabor mon te bon on betité dessin cette ndeso beta na lo bela mambo na te sevi bachito otalisaka indusa mais
mais pendant la réalité fallait la minute ba m'aider bêter nango la minute fallait l'actualité. Très bien, le corps comprendre en to zonga suna masolo etali snack lelo ezo kanali susuti au début snack vraiment ezaki chaud au pesi mbwa boyi. Au début snack vraiment ezaki chaud au pesi mbwa boyi, mais lelo snack est comme netité. Si comment dirais-je o ba benga ba nan ba to belle vie famille bota baku lelo ba komi kozwa ampleur pour les snack zo consulter par exemple Caleb toujours comprendre sous position na été à lembi na ye kokoma ba film à lembi na ye cinéma to pesa ka poto ka nde ba loba ke poto eza cimetière pour na ba artiste yango nde mutu et silicier gaz Sifi bachi o mone logo na epsa yo eza poto te eza nini silisi gaz te moni sinak lelo o presa Caleb Tukebana a sali tellement ebelé a bokoli tellement bana ebelé na uti ko tanga lelo soto mona ba ansuluzolo ba mamulo po ba dichesse ba melina c'est grâce à presa Caleb o moni eloko eleka na groupe Simba ya papa na biso président Lombe avec tous les respects que je salue mon papa président Lombe lelo on a groupe Simba ozomona ba belle-fille ba belle-fille ba sila ba ndepe ngapelo la musheni nataka pe natali ngape na sina ke loko pe fosa mana sina ndomo to bimisa ba dina na lelo ba Sara Masiala ba Melina presa Caleb pe azala na bana na presa Caleb a commis déjà papa et son dire lelo Weranson ba faire ba bimi et son dire lelo ko felo mide ba fali ba bimi ba tuloka ba wera ba kofi ba jibe oko poufe bango sunelo ko moko te po déjà ba sala o esenga ba sala o poufe kofi na nini ko fa bimisa da fali fala bimisi nani o le ki mo fali na succès azat faire bimisi nani o le ki mo faire na succès pour faire bima pawera faire mwana ngengi to eba pawera fali ne baloba ko makelele yemo na se benanse mo yimbi bio makelele banini ngiri banini yemo ko felo militaka ko felo yemo pap dano kumisa bote o bela bamote pap au papa sikate le 19 juillet 2025 eko inda na hippodrome de Vincent Kozangate do biso ngara yo to kutakuna na hippodrome de Vincent le 19 juillet 2025 à partir de 17h lola mushi ko felo mide mo pap photo papa sika hein to photo te dans sainte faisait élection papa musique pap de la musique mondiale ayo ko se pa mi be ko pesa ordre oyo zo Saint Augustin ozo Saint Madeleine oyo zo bako kapé bako ka gérer ba diocèse sango so na ndeno lobela ndenge bako felo minde basala ezo ndenge lelo masa na ngi tso atana be boss live e tso atana basala rare na nzemba yemba kobe tso atana balobani e tso atana balobao fachi abuna trop na démocratie à Congo yango a forcé pour azala eli comme chef de l'état non papa ba fachi a souffert trop pour fachi a forcé te fachi papa n'aime ta nyoko ma pona ye pour lelo fachi azala eli so tani lelo batutu ba rené ba uta na yango bachi so na ka bandeko na yo bana na yo basala ka bien mwana ya lola so yo luka musala pas CV bachi CV on va senga CV dans des faire rigola embango bila rigo soigna ka relation to bilobité nani akosalisa yo faire rigola prophète vraiment prophète faire rigola nika boronina Lola Moucheni à l'époque c'était facile pour la bino ba artiste ya snack ko sa banzonding mais ce dernier temps na rongo mona bino bokomi trop ko jouer libanda ne si Lola Moucheni na banzonding pe okomi kokota eza nini peza kala ba ka suko futa bino te to ezaka ba mpia kanemi te zobeta bino yone mte sala ke boko mape ko kota pe na banzonding sifi ba chomoni ndenge yo travailler ka boye ozana ba discipline oyo travailler la ka selon ndenge osala ka musala mutu ayo travailler pas sifi ba opesa ba instruction na yo ba biso ba instruction tozwa na Sinac na groupe cher ya président Caleb avant comme a rosala nzonzing avant bima faut sala 10 ans so ko kisno 10 ans na groupe Sinac te OK sans nzonzing te ngalo la mochene na le cas déjà 10 ans au le cas de 10
10 ans. Dans le cas déjà 10 ans dans le groupe Sinar. Oui. Oh non, qu'il y a 14e année, 15e année, 16e année dans le groupe Sinar. Dans le cas déjà 10 ans. Dans supporter, ce n'était pas facile. Celui qui a Lemba, l'équipe a commis une belle dans Zonzing. Ok, bah comme des belles va tourner dans Zonzing, dans Lemba, il n'est pas temps à combo dans Lemba. Mais na tourne raté. Pour nous respecter, mon salaire n'a pas n'engé, papa n'a pas dit la lingette, la lingette, attends, le papa n'a chef même à Cambrizali. Voilà, futur ministre finance, quand même, mission, Bobomba, futur ministre finance, j'ai la lingette. Et mission Bobomba, image, futur ministre finance, j'ai la lingette. Papa n'a pas dit le mot, c'est que est à toi, est à toi. La ligne à courir les latés. La ligne à peine à courir les latés. La fin de la bango. Bawela ko bawela parce que ma kelela wenje tolanda te si pe ba grimace pe to banga ngote si parce que ba kimi ra mu pepe ba mbula na mu pepe te et puis la France si ka bango bawela biso ne ba yandroit si et puis la français ba lo bango on ne fuit pas la pluie par les vents au bukila ouais dictionnaire ni mais on ne fait pas la pluie par les vents. Qui m'a boulé la mou pépété. Qui m'a boulé la mou pépété, Bachi. Faut comprendre, c'est l'ambiance de cette émission. Nous, la moucheni, théâtre et représentant, n'est pas naïo. En tout cas, théâtre et représentant, nyonso ya vinanga, nyonso nanga, ceux qui n'ont lelo, on a na kuma mona ba Esther Bayada, et ça grâce à théâtre. Bana naïo. Bana nanga, bana nanga. Et surtout le anniversaire, Yada. Bébé Nabiso, Yada. Joyeux anniversaire, Bissika, Ozaliko, Landa Bisso. Yada, moi na bota moi na Césarine, moi na Yada bota moi na Césarine, ça commune à 300 boy, Amina Libelete. Après mission tu as fêté anniversaire. Yada, moi na Amina Libelete, ba to ba excuser. Moi na Amina Libelete, après mission tu as anniversaire Yada. Tu fêté surtout que ya Willy Moucheni code mondial, atinde biso de Ambongo. Enveloppe yaki. Enveloppe yaki déjà kaki donc. Mais la côte qui ganda to mais la lettre langwa. Mais oui, ben et donc au théâtre salanga yi ko vivre na bana pour une dame appelle sanga bana mo boye ya ba caprice c'est pas pe sanga famille mo boye ko sana l'entrée bitoma ndeko ngai faut que tala ma Christelle faut que ndo sala boye oh papa lemba fiso sabena on so qui na dara artiste c'était ni na ko vivre na civi ndi na ko zabona civi ba chité le théâtre pe sanga et belé c'est que je suis c'est grâce à Dieu est là mais nzambe moi le bac ça a repambola on a musala na yo ne nzamba pambola na théâtre salanga est belé et lelo naza c'est grâce à théâtre. Président Caleb Lelo azo kanasute malgré un grand acteur mais Lelo azo kanasute parce que body linge polémique ya baby et ko président Caleb pa kangama na poto Kinshasa et comme tantôt plutôt c'est président Caleb kangama na poto c'est président Caleb tout que bon naza le sel ou la selle hein la selle si elle est en féminin le sel c'est un masculin. Oh mais oui moi je suis étudié c'est pour ça non c'est pour cela que j'ai étudié mes enfants comprennent les enfants comprennent même si comprennent les enfants rient les enfants rient Sylvie Bachi longue vie président Caleb président Caleb bato nyonso baza na beso batala président Caleb na monde entier na kosala publicité te so pene te mais na so biche fo na sala publicité ba s'abonner na Canal Plus deuxième saison ya Diamant ya Makila film asika au président Caleb a tient na marché pour to tourner ki Diamant Makila première saison to tourner ki ba kufa zongi talaka kufa zongi te akufa zonga to tourner ko première saison deuxième saison lo la moucheni camarade à décor moi si Aïda ngamo yelo la moucheni nazaki akufa zongi to tourner ba prophète Petelo il est qui na maboke tifu ba prophète Petelo oh ba pièce il est qui na minute oyo bo c'est la maboke TV
diamant ya makila saison de président Caleb akosila te na mboka oyo jamais de jamais azana Caleb osila ndeni Caleb tosonga lisola bana Israël Moïse ba Josué ba Caleb pour ça Caleb a toujours dans actualité Maboke TV ça pour na RTG programme na biso RTG chaque jeudi na 20h30 et ça chaque jeudi na 20h30 vendredi ba 13h et puis dimanche ba 9h programme na so na RTG Boujate et puis na YouTube na biso Sinak Télévision bo s'abonner na Sinak Télévision na ba page na biso ya Facebook ba TikTok ya président Caleb Toukeba na boko mon actualité Mambutu Sinak eza toujours Dora Mambutu pepele batu ba kama yalo la musheni uti mwanda oneni no longa pa président Caleb non Nasa toujours na sina. Moi, je na compte la fondation William Moucheni. Mwanda na kenaki mwanda. Bonjour maman, capote ma femme de valeur. Moi, je na compte la fondation William Moucheni. Oui, mwanda na kenaki na compte la fondation William Moucheni. Mwanda na kenaki ya William Moucheni atalaki ba mambuzole kana ba Goma, to kendaki par rapport à les effets négatifs de la guerre vis-à-vis aux femmes et aux enfants. Par rapport à victimes au bando kufa na ba Goma, ba mwanda ba Bukavu ndia William Moucheni atalaki na souci oya zalaka nango. Po ya William Moucheni ba koma ko condamner William Moucheni. Mais ndeni yo kaba miseba yembaka yo, ndeni kabo kipa ba felente o kipa bobobote. Da mbongo na ka yango mbongo na ka ya William Moucheni akoma ka kize. Mbongo da kisi tonde nini? Mbongo ya bobobobo. Fondation William Moucheni 14 ans yango yo batu bando comprendre makambo ti pe ya William Moucheni ndo sala ba action abande ko luba yango te. To sala ba action na triomphal ba fele onyo so ba na triomphal wana to soutenira bango to kenana ba kisensu to sala ba action ebele et bande ko sala filmer te. De cette fois-ci William Moucheni ko dambo kabite makambo onyo to sotala Diego. Oui. Masa na Diego ya Diego to sotala Diego na kata fondation William Moucheni. To assista ki Diego. Non pas que ils ont soin à l'étranger hein. Na be yo mona William Moucheni mutabaje na mboko. Sina loba akolemba te kodamboka akolemba kodamboka atabolo binyoso atabolo binyoso Moucheni akolemba te Willy Moucheni akolemba te kodamboka atabolo binyoso Moucheni akolemba te Moucheni akolemba te. Comment dit le boko est pesaka jamais bakatango la mec qui on so William Moucheni nazana président Caleb pas ko lemba yo te mais président Caleb na kotanga bakombo te na utako lo bango président Caleb na bimisa député na Moamba oui bachi na ko bando tambo na ba voix inutile na tanga bakombo bato wana pona batela ba via bana nga bato wana bana ba garde et surtout que bana miki ko batela da miki fona batela via bana nga ibitoma na ba de na batela via ba sabena nga na ko so bango epi papa la malanga talule ma bazwa bébé ba luka ba prière ba aussi c'est ba mbongo pe ba médecin pour ba kuka ko zo bana ba zo pe bango te ba biso to bote sana na mwana nga moko bébé Stéphanie na ka fier na yo chara mun na la santé mwana o total oh libu mo fa bota na botaka parce que mo pe mspekota pe to sala ni Lola Moucheni to continue toujours l'émission na biso bien que tout le monde que malembe na suka lelo boye polémique komi makasi na kati ya monde ya théâtre polémique na kati ya monde ba cook na ba famille libota yo za moko pe ba artiste o bandika la oza pe moko ye ba artiste o ye pe liboso bande ko mususu bazana famille libota pe na kati ya ba cook n'habite soki okoki ko réagir par rapport à la polémique comme vraiment guerre au kuna soit kufa les amis ta famille libota topé mutu aza ba cook moi muninga mususu aya ezate moi liloba par rapport ya polémique au vraiment zali koleka entre famille libota na ba cook Sifi bachi obi ba fantiro uto le kana matanga mama boli oui mama boli personnam mama bolingo mama boli ba fantiro uto le kana matanga mama boli
si la bisalu aye kopesa fleur kopesa si la bisalu apesi fleur kolongwa si la bisalu akena public papa masumo de bato benga ye luya batumboli nanu kolte batumboli kolte luza kokende akena public max sila akena public max oh mais ça donc quelque part si la bisalu aleka Belleville Kandi na ba fanatique te si la bisalu aleki Belleville Kandi na ba fanatique te Belleville Kandi pe aleki si la bisalu na ba fanatique te le problème c'est quoi et ça quand ndenge comment nango ba wario na ba golo mais sikoyo omoni ngande na zabo na boti mwana nga Esther nakolinga te mwana nga Esther comme lesbien jamais oh wono bokia nai moni Esther na zabo Esther pe na mwana nga Esther comme lesbien clair caméra Esther faut me linda bala moni Esther qui na bango mi balé si la bisalu yada nga bako bala ete nani ndaza lesbienne loba dana mela no moine qui son esprit na lo bango bien mais là je t'en prie mais là vraiment ma équitango bien lesbienne en weza nani parce que tu comprends bino sou te kaka yaza lesbienne yaza boye o kuna za déjà na mobali na ye loba nan bandi ko wala ndaye lesbienne ngo ezakana sifi bachi ngana bandino na TV lelo te kala merci batuto baina bango na TV lelo ebele bana ba moité ebele pe ba perdant te à son âme ebele ba perdant mais dès que to ke na TV to comme na ba deux fois na monde média makasi au moins moi si mais PD au moins que ça choga auto ça l'émission na poto fauteuil jaune que ça choga hein groupe snack que ça choga groupe évangéliste abu avoir le groupe évangéliste Christian choga abundi pe ko abundi ko na ba kamera ba nani Christian choga pas ko ta poto na Christian choga pas fana na fauteuil jaune Christian choga souffrir poto te poto si la raté son pote era savonne qui s'achoque que pote te son pote era muscade toi era céleri toi era ondembi mais qui s'achoque que poto te qui s'achoque na poto yoko imaginer ça boy ola moi si mais moi ça botolo mobile vraiment quelle douleur moi ça botolo mobile quelle trahison bito mapela boy akoma mbanda moi si vraiment ça te fait comment dans les cœurs? Ça t'est blessé. C'est ça que nous vivons ici, dans notre république, dans notre monde. Je m'excuse d'enlever les serviettes en pleine émission. Il fait très chaud. Il fait très chaud par rapport à notre climat. Notre papa Kofi Olomide avait eu l'appel en pleine émission. Beaucoup de gens appelaient. C'était l'appel de Pape. Pape comme Pape Léon. Tu as bien Kofi. À tout le monde Kofi Olomide. Pape Léon. Pape Léon. Léon 14. Oui. Léon 14. Nous avons fait un peu d'émission Papi Mboma. Dès qu'on fait un masque, qu'on fait quand t'appelles à Pape Léon. Jamais possible. Et qu'on s'y battait Papi Mboma. C'est toi qui es PM. Qu'on fait le milieu. On m'appelle. Pour un appel à Pape Léon. Ben mais on est les fous de la bon. Ah bachi. Ah bachi. Ah mon chéri, très fort. Bibi bachi. tokendele la musheni sikoyo polémique wana autant bozomona président Caleb sila na Belleville eloko zosala sila na Belleville eza manque de compréhension et puis eza bombanda bawela nani bawelela makambo na bango mahamni bawelela oyo esenga bawelela bitoma bawela mwasi to mobali bawelela mwasi baza basi me bawelela basi na ndeni mamso ebikazana bawelela mwasi mamso ana jolele ndenge simbachi na bi ndenge na kana bitoma yana kana bitoma na kana bakomande na kana papa lemba na bitoma ya mama Christelle ende na kana na bitoma mais so bitoma ko mi ko nzele mo bina landela ka nzela na
Virunga na Tomaski. C'est grave. To comment na ba deux fois basi ba comment mibali ba comment basi. Ka ko robot. Babuka ligala kaluji na comme. Bona ba faire ba plein fallait na télé manango na ndule wana mbira mira pale. Masa batindi kae. Petit abenda na uta zo lupemba azwa kiboba. Ba chache ba miyake ba ya mamoto mais influence à coup d'œil. Ba comprendre coup d'œil. Lola moucheni ba serna ba zolanda aussi la na belle vie s'il faudrait qu'on puisse bango conseil ni qu'on puisse bango en tant qu'artiste local la bango. Conseil na ko pesa ba serna ngai to évoluer musala oyo. Moni pa o déjà si la chaîne et ça pas moi to ko ignorant oté. Yoka si la belle vie. Pas belle vie che oh famille liboto oh na zamta si la te. Si la to tourna na e. Nani muta belle vie. La vie to tourna na ngato na bandi théâtre belle vie bandi théâtre te. Nandinga bien. To bandi aussi la belle vie route na ba poyer alors les gens jouer. Ba si la route aussi la si la les loté au famille bo ba SBT aiba tan zingte. Mais na fit nzamba pamboli mutu faut respecter. Pour ngape finanga silite. Lelo na respecter si la passe moi avantage. Ngape lobi nos avantage am suko le ka si la bisalo. Mais tant que si la mutu ça avantage na ko ignorer si la bisalo te SB. Mais fois timba. Aiba ka été lobi pe si la ka. Taboulé là ça soutien. Papa wimba za soutien. Mambi la belle pa yo kana. Mambi la belle yo kana soutien match la mwana kenda. Match mwana kenda. Madi esa kenda. Abetima sigine kenda. Ades mukangi. Akoma ensemble à la photo Femme kapa na telle ba photo femme kapa ya avant na après. Mwana mutu elo kana yo saba si la ba belle fille to zungi sa Yesu na mitema na koma toloka mama na ma gerda. Ma gerda. Muta ba mwana mama na mutsoba. Rando esuka toujours na nzela. Jalousie futa. Futa raté mais Yesu. Obundisa ngali kamni. Ngala to ana million telo te to luka ndevi. To sonela nini? De mutu sa to zungi sa Yesu na mitema. Po ata to wele lelo yo kufa na ngapela bina kufa na nga. Oh wana place dans la nini. Benyani. Oh, Sivi Bachi. Nande ngabe. Poto kufa na biso. Vraiment. To na uta kufa tika. Na sayo. To la ngopesa. O mali badila so na tizana kabango yaka. Bito mama. Bito mama. Bokela. Fanya mama tsena image. Bito mama. Zo adida so kena ngof. Kena ngof. Baba zo pena image excuse. Monsieur. Bito masongo. So, est-ce na kufi nena pesi bito mansambe na ngadi daso na la tête. Tika na t-shirt na fondation. Tena pesa pe wili musheni. OK, na wili musheni pesa. Te senga makuma ya par rapport au public. Ya wili musheni ala ndo silika. Ya wili musheni responsable. Micro je m'excuse. Et ba méchant surtout ba ambiance ya émission na biso parce que bika kabartiste bango et a toujours boye ba memanyonso na comédie. Lola musheni tokomi na suka ya émission na biso mot de la fin par rapport ya nyonso to solo na yo et puis ba mbote na ba nyonso balingaka yo. Songa ina yolo to sala kene ke chakol fandam awai. To parlementer beaucoup moins que là. Ba moto le pe ba mona sape na ka ba moto le omi no ba sagene ke chakol fandam ba nalunga ba sagene ka awai ba parlementer ma soni kama bo e sagene ki zila vele le obe mine ku jala nchoko. Sko de to si kambokuta. Ba sagene ke chakol fandam. Yande moto le na bisobe oyo. Kumbano, poussière. Bambote na 2-3 personnes balinga. Lola mouchem poto kabwana émission. Mobi ka fa Patrice na wera bayo kanate. Bayo kanate problème ni baya na leki. Fa Patrice na wera. Na ba na problème. Dans sa fouenge za frère Patrice. Wera nda ibango. Somo na wera beta. Mana kelela bambati ba momi basinga na lingi na mona. Fouenge yo. Fouenge yo. Logisela Congolais. Salutalaga fwenge aya fwenge yo lorisa congolais malolo mais personne malolo personne fait participer ma fwenge na ndenge na bonsambe mbonde oza mwa maele papa lutuma ba mwana maele tuna ga pale na mekila te moya mene ya la fwenge fumu Yesu fwenge se moya mene ya la
yala mfwenge pele se mfumu mfwenge se mfwenge moya mene yala mfwenge mfumu Yesu mfwenge se moya mene yala mfwenge pele se mfumu mfwenge se mfwenge. La mouchani va mbote na 2-3 personnes balingaka yo. Napesi mbote na mon papa Willy Moucheni inamovible boss Fondation Willy Moucheni. Toza toujours ensemble mais tozaki na mwanda tosala événement na mwanda bana mwanda basepeli tozaki na mbanza ngungu bana mbanza ngungu basepeli tozalaki partout la ndibitoma olobi Sarko Kalonji Sarko Kalonji Sarko Kalonji Sarko Kalonji. Voilà dans ma lobe à base. Protégeons nous et protégeons base. Protégeons nous et protéger les autres. Sarko Kalonji, na Pesimbote na boss Paul Bindu, Pacific Palace. Mitende na maboko na yo na bosanité boss Ibra et puis l'impérateur alligator boss Frank Ilunga nzamba itoer ba itoer nyonso ya mboka na maboko na yo boss Frank Ilunga abe ajiri papa alemba sac ya mbongo gila molimo bazwa pilisanga bonganga koda mboka tosobika na bosanité bana nga carton bana na linga joyeux anniversaire joyeux anniversaire. Viens. Bébé Abisso anniversaire na hier. Aujourd'hui, plaisir bébé artiste Abisso Lola Moucheni. C'est son anniversaire. Bah joyeux anniversaire. Ya Willy Moucheni c'est payé ça. Moi na. Obi kasakando ya Willy Moucheni. Moi na botama na césarienne. Hein, abotama na césarienne ya Willy Moucheni. Basinga ba mbongo ebele ba $1000 ba nini. Ya Willy Moucheni pene sanga telo la kubanga loko te. Moi na tsabi mano peut-être ça comme ngo ça grâce ya Willy Moucheni. Na profiter pena senga. Ya Willy Moucheni mo fondation to bandango lelo te. Moi na Willy Moucheni. Césarienne na lola na Ozamboka biso théâtre ba futa biso te yebi. Pechuba. Et puis ndaza amela biberon te ni te miliki. Grâce à fondation, grâce à Willy Moucheni lo ba fondation mambo tala ya Willy Moucheni banda da mambukala. Ko felo mide kontra kora. Mama si Masindi mama si bakoko no bango ya mama si bakoko no balela ozana. Merci beaucoup Lola Moucheni, merci na bino nyonso olanda ki émission na biso tokomi na suka. Merci na Yemoko, la première dame d'Orléans, madame Mami Wanja, papa Misha. Merci beaucoup na ba abonné fidèle tout ya chaîne na biso na ndenge bolanda ki émission oyo. Merci na bino nyonso olinganga Sylvie Bahati, merci na King Ganda Ozaki sima caméra. Merci beaucoup na Adida Lumumba, l'homme à la taille S. Merci beaucoup et merci Mami Wanza, Mami Wanza, la première dame d'Orléans. Mami Wanza, Kokoma Lokola, Mami Wanza, Eko Sayota, Kokoma Lokola, Mami Wanza. Hein? Après ça, Kokoma Lokola, Mami Wanza, Eko Sayota, Kokoma Lokola, Mami Wanza, Eko Sayota. Après ça, Mami Wanza, Mami la première dame merci beaucoup, voilà très chers internautes, c'était l'ambiance de cette émission. Voilà vraiment Tosuki Awangala Binoto Koutani prochainement pour un nouveau numéro. Il y a émission la biso yona no s'abonner à la chaîne occasion ngo pona yo ko s'abonner, aimer, commenter, partager et comme ça là bientôt Koutani prochainement pour un nouveau numéro. Il y a émission la biso. Bye bye.